C'est que nous avons le Marie Valencia et Gabi. Mais comment Moutoyo comment Moutoyo Azoye Mbaboué Nzamba bisinga lo bitala bien oyebi nga bité na oyebité tema ke longine za ki déformé na ba choc na ba douleur et puis mboka wana bisika za ki ezaki chaleur makasi mu pepe za kité chaleur ya kosakana te et puis tant azoyemba nazomona basinga na ezobetaye pendant kazolela azotanga kombo ya mina e artiste eloko ekamusa ngai babenga kaye mopao moyena tanga kombo neza Kofiolomide azotanga kombo ya mina e artiste azolela na kombo na ye travailler na EP azolela na kombo na ye siko na tuni ange mais comment azolela na kombo na ye azobisa ngai abi yoka oya azoluba na yoki azoluba abi nazolela na kombo na ye parce que muto akolanda ngai o akolanda ngai na sima ezaye ndenge naza awa nakenda na kanda na kanda ona za nango nakenda na kanda na motema et puis yebisa ye a se repentir ya ona isa bandeko bachaka basuki artificiel bo kenda en faire soki okufi ki okufaki na suki artificiel na mutu tu ne verras pas le ciel wana kabelo suki batu bachaka na mutu o eza artificiel bokomona royaume ya Nzambe te kende na lie mususu na komona Charles Mombaya. Na moni na kata Lady Tourma. Na mona kata Lady Tourma azo souffrir makasi. Chez Bisso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mbote, balanino c'est chez Bisso TV, boy malamu na émission na bino réponse à nos questions. Et ne kona bino Brad Bumba, obo mesana mingi ko benga na kombo ya le mathématico de la presse. Et sengweza mingi ya iba ke boza e belé Rolanda Bisso partout na mokili mobimba, surtout na mode tozana ngona passion ya mokili mobimba ba couvre-feu comme tellement e belé partout na mokili mobimba. Bisso pe awawa tozaka kana se ya couvre-feu 21h 5h du matin. Mais to fandite to kanga maboko te toza koluka basala nzambe po ba koluka ko édifier Bisso peuple de Dieu. Bino obozo landa na biso pende tozawa liboso ya etando ikie po tozala édifier nango. J'ai dit merci na batunyoso balinga biso de loin de près tozo senga na bino bo s'abonner sur massivement la chaîne Bisso chez Bisso TV. Donc voilà, aujourd'hui on est là avec le prophète Ézéchiel. Mais ça n'a déjà komona bozo benga ba commentaire zozala bolanda ki troisième partie na biso bo senga ki biso ba suite ezala vraiment ébélé alors tozonga ki et pas prophète Ézéchiel ameka ko continuer les biso suite ya témoignage na ye oyoyo eza ko toucher batu eza pe effrayant eza édifiant eza ko aider mokili mobimba na bato batambola lolenge moko na bato pe bayeba katendeni bakoki ko s'en sortir parce que les sumo et comment ko lata biso na tanyoso. On est là avec le prophète Ézéchiel na ye to continuer partie ya témoignage na biso to komaki déjà na to sala ki première partie, deuxième partie, troisième partie pe ngwane le kanaki a to koma na quatrième partie ya témoignage na biso. Ma fato banda toni ko pesa ono mbote mingi mbote prophète Ézéchiel. Oui, mbote Brad Bumba, mathématique de la presse congolaise, Nzamba Pambolo Penza, na invitation au PCBISO une opportunité. Vraiment, na pesi bana Nzamba nyo sombote et puis Nzamba Pambola bino ya mingi ba oyo bazo benga toujours, bazo continuer ko benga. Vraiment bappel les a tellement belé, mais toujours ko gérer bango, ko sambela pona bango, ko conseiller bango. Merci vraiment pour la confiance pour PC Bisso. Merci. Voilà. Merci beaucoup et bonne santé malamu problème té na ba kufofé o ndenge et libiso ko kotanda ko 21h déjà il faut ça nanda. Oui, santé zapenda très kitoko, très calme. Tout ça bien avec Jésus et là au motero bank Bisso vraiment tout ça bien ba couvre-feu za nango malgré tout ba pandémie oyo menzamba zo protéger Bisso vraiment kitoko. Merci beaucoup, merci na maman Aminata Bile depuis Londres à Zolanda Bisso, merci na Lekinanga Lekinanga basé Bele kuna na totanga Vernon Bile donc à pour fête anniversaire na ye na mikolele kaki merci à toi Vernon Bile, merci na maman Aminata Bile babi wana yaya na nga ya mutema donc je te salue, je te dédie aussi cette émission. Alors papa to comme na quatrième partie il y a émission na Bisso. Expliquez Bisso sikoyo place aux alaki continuité nango ezalaki ndenge nini. Vraiment Nzamba ki ko sala ngai grâce tangu na eko kutana na Nzambe tangu nazonga ki na famille nanga na Masina nazwa ki bitumba makasi tangu nazonga na famille nanga et puis yaki ko sala ki ndeko moko Daniel ndenge amema inga na église et puis je suis arrivé na pesa ki prophétie
pour na pasteur makamba bane ko penser na bureau tant na komi ko évoluer kuna na kutani na ba combat makasi vraiment ba bundisinga makasi et comme même au point que ba délivrance mususu bane ko ya kuna ndeta ko brûler ba biloka banganga ya ba kache tout et puis muto tozaki na ye ba bane ko kamba biso et tant que ya entre ba serviteur abane ko combattre ngai et nzamba ko sala grâce mais na s'en sortira qui toujours na ba combativité nyonso wana mais mettre fona bane ko vanda nzamba bande toujours ko rappeler ngai ndenga bimele ngai na 2010 na mission a pesa ngai abande ko ebisanga Ezekiel na pesa mission à sentinelle na banda ko memayo o banda ko mona makambo oyo bato bazomona na misu na bango te et puis akoya ko révéler bango. Allez, na banda ko memayo na banda ko talisa yo et puis ko banda ministère église oyo ko banda kombo na yango ko la ministère de sentinelle parce que yo za sentinelle ay ko pesa ngai Ezekiel chapitre 3 verset 17 ay bisinga ke Ezekiel na telemission lokola sinzili na telemission lokola sentinelle musala na yo ezali kozwa oyo nyonso ngai tata na zoloba et puis ya koyebisa na peuple na ngai. Na ebité surtout kotanga yango Ezekiel chapitre 3 verset 17 ezali message o nzambe apesa ngai Bible zoloba ke fils de l'homme je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part ndeskoyo nzambe aeko pesa ngai maintenant autre baka faveur un jour na kendaki et pas ya un de koana na lobaka Daniel ameminge pambanda na eno bisika babala isika moko nde ameminga kuna bike na kene ko sambela pona e tanto komi nzamba revelinga ba makambu pendant que nzamba zo revelinga ba makambu eza na kata vina bango na e komona na kata révélation na loboko ekangi frère wana komune Simon na bi komona komona loboko na ndisiko ko bunda na ba prière afin que loboko wana elongwa po makambo mungi fungwama na so bunda na moka loboko ekangi ye na tuni nzambe loboko ekangi e boy nini nzamba yebisinga lobitika zonga na ndako na zonga na ndako mais frère wa mimenga compagnie ite mais pourquoi prophète toye au sambeli après au pesi bango résultat ya malunga te selon ndenge ba révélation et ça raponga pour son mutabenga vraiment na sambela mbala mo azi solution comment est-ce que au bimika aboui et kamuse bango kozonga na zongi na lali na butu nzamba yebisinga lobi Ezekiel loboko moni wana eza loboko na ngai oko bundisa ngai te ngai nde nzambe nakangi misala ya mutu wana comme Simo nakangi misala ya mwana nanga Simo afin que église ebotama na ndako na ye yebisa eboy po apambolama esengeli azala na sima na yo et puis a soutenir musala o nga nzambe na tshena kati na yo nde sikoyo ta na lamuki na tongo na kei na ebisi frère wana nzoka nde na butu pe ka le même butu frère wana pe aloti ndoto amoni muto ya kangie na kingo a memie ti na kata chambre tant na kata chambre amoni photo ebimi ali photo na bi da ke lungi nanga ba ebisi landa musali oyo po pambolama alamki boye na tongo siko ngata na ye na ebisi message wana e pesie ko banga na ebisi nzamba lobi to bande église awa ebisi nga papa na ko hésiter te vraiment bisika zanzama pambola ye alongoli ba kiti na ye nyonso ya ndako alongoli ba armoire abi papa salon nyonso tikali vide na lingo banda œuvre awa ale atuninga to banda mukoloni nga to banda samedi nde sikoyo premier kilte o na salaki na lobelaki si thème moko daki vibrant bande ko ba kota la première deuxième troisième partie ba omona yango troisième partie nde tango na lobelaki yango na yaki ko senga na nzambe a confirmer si réellement ministère o apesinga euche pa na ye pona banga kike na banda ministère sans que ya benga ngai nde sikoyo tango ngai na ye ko sambela bongo to ko mona 4 apparitions ya ange babima boyi batu ba kweyaka batu ba langue ba parla langue batu ba kimaka ba ange na bavana ki pendant 15 minutes ba tala biso boyi et puis siko tango nzamba ayeko confirmer yango nde nzamba ayeko yebisanga lobi Ezekiel musale bandi nakobana ko laksa yo ba makambu oyo mutu atikala komona te ali na butu nango wana nalalaki kola nalali naye komona mutu aye alataki robe ya pembe il avait une forte splendeur une forte lumière et longinaye ezali lokola ba étoile ezongenga par rapport ya ona monaki parce que oh visitation na yaki nango ezalaki ange mutayaki mais rencontre na ngai o esala ke na commandé na zabu ezalaki Jésus moko mutabimela kinga nde sikoyo aye
abi batindi ngai naza serviteur lokola yo batindi ngai na mema yo nakende kotalisa yo makambo oyo batu bazomona te. Bien aimé nazo biso ke monde spirituel ezalaka azwi ngai amemi ngai tanga amemi ngai tobandi kokende to telemi dans l'espace. Oh mon Dieu, tant to telemi dans l'espace namoni globe terrestre naye komona mutu moko azokoganga akoti na kata globe terrestre wana. Après tant akoti naye komona globe terrestre wana ekomi molili. Naye comprendre te mais pourquoi ça? Abi ça va tokota na laksa yo molili wana eza nini. Tant tokoti kokota biso toye kokota nde koto na yeki komona makambo ya somo. Nzamba yo talisanga tant tokoti nazomona bisika oyo tozaki penza ezaki molili makasi. Molili ya molili. Molili boendeni. Siko naye kotala na se naye komona mutu moko azalaki wana azalaki akovanda bilamba na ye ezalaki akokatana adjoto mbimba ezalaki comme si ke babeti ba foueté ye. Et puis naye komona tout autour na ye basinga basinga lokola omoni bato batamboli mingi na bazamba ekwate moi basinga nzela namoni basinga so basinga wana bande ko bina ezalaki na banzube. Siko tanga nazotala boye namoni mutu wana azoyemba nzembo moko baye balobaka esekeli na yo Marie Valencia ya Papa Wemba. Voilà, esekeli na yo lokola Marie Valencia azoyemba tanga azoyemba ngana kamwe mais mutu oyo azanani. To rappeler que tokoti déjà ce qu'on a 4 ya 4e partie na biso wana ezaki retour to salaki batu baye ba place to utaki na nde to komi na 4e. Oui, wana 4e partie première visitation na ngana kende na enfer abandi koyemba esekeli na yo lokola Marie Valencia ngabi mais comment mutu oyo azoyemba boye comment mutu oyo azoyemba boye nzamba bisinga lobi tala bien oyebi ye ngabi te na oyebi te tema ke longine ezalaki déformé na ba choc na ba douleur et puis mboka wana bisika ezalaki chaleur makasi mupepe ezalaki te chaleur ya kosakana te. Et puis tant azoyemba nazomona basinga wana ezobeta ye azolela siko nazotala bayebisinga tala bien siko nazomona comme si que tant ange azoyebisa ngai nazomona misu nangi komi lokola bato bamonaka zoom oyo kozoome wana ezoome naye komona image ya Papa Wemba po yemutaimba Maria Valence namoni image ya Papa Wemba. Nana bandi sko kolela tant namone bandi kolela nzambe mais papa oyo akufi papa oyo ndenga za wana kutu awana mokili batie héros national nzambe akufi aza suna bandi ko se lamenter na motema nanga pendant que nazo se lamenter na motema ange tozaki na ye comme si kayebaki onga nazaki koloba oyo za na kata motema nanga atali ngai abi ozo se lamenter bino bato mokili botie héros national mais awa tandenga azo souffrir yoka makambo azoloba tangu na bandi na kiti koto tozalaki wana chaleur ya kosakana te ya na yebisa bande obalanda biso conseil na opesa yo ndimo za la pauvre na mokili o souffrir ozanga mbongo ozanga mituka ozanga nyonso mais kondimate okufo kende dans l'au-delà na lieu du tourment o babenga cancer eza bisika moko ata ennemi na yo okolingata comme na mboka wana. Bien aimé, moi j'ai vu ces messieurs là na kati ya lieu du tourment na moni ndeko na kati ya lieu du tourment tant na moni na pusani azolela pendant kazolela azotanga kombo ya mina ye artiste eloko ekamusa ngai babengaka ye mopao moyena tanga kombo neza te azotanga kombo ya amina ye artiste azolela na kombo na ye travailler na epée azolela na kombo na ye siko na tuni ange mais comment azolela na kombo na ye azoyebisa ngai abi yoka oyo azoloba na yoki azoloba abi nazolela na kombo na ye parce que muto akolanda ngai oyo akolanda ngai na sima eza ye abi oyo akolanda ngai na sima na place oyo eza ye yebisa ye ndenge naza awa nakenda na kanda oyo nazala nango nakenda na kanda na ye na motema et puis yebisa ye ase repentir po soki lelo liwe ezwi ye aya na mboko te nazo souffrir
kanda ona zaki nango na motema envers ye na makambo papa Wemba akufa na kanda ya Koffi Olomide na motema na makambo ya mabe o nga na sengela mais malgré kanda wana mais a se repentir akoma place wana na makambo mabe o nga na sali na kata mokili oyo makambo mabe nga na sali na kata mokili oyo nde meminga na kati awa na bande ko coucher mingi na bana mike ando bimana bana mike pi bana basi nyonso na bimana bango ata moko atikala ko bala te na bimina basi ebele pi bana basi nyonso na bimina bango soko zongi na mokili babenga yo osambela pona bango babenga osambela pona bango po ayeba ki babimana papa Wemba ayeba ki no na ozonga na mokili babenga yo osambela pona bango po bana basi nyonso na ndo bimana bango ezalaki sacrifice na bande ko teka étoile na bango na kata mondo na salaki part na Lucifer yango moni lelo awanga nazo souffrir et puis na kata mokili nazo nyokwama nazo mona pasi awa na koto naza pona kata mokili na boti bani belé na tiki bana nanga na kata confusion bana nanga bazo nyokwama bana nanga bazo souffrir bana nanga lelo bazo yebana entre bango na bango te na sali confusion makasi nde lelo awa nazo nyokwama nazo souffrir et puis ba fimbu oyo ezo betanga tout moment po na mokili bato bazo consommer toujours banzembo nga na bando yemba po eza banzembo na salaki part na Satan azo souffrir nde ange azali na kati na nga comme ça azali lokola ima puissance moko ya attiré nga elongoli nga bisika ya azalaki tanga elonga bisika azalaki pa na bimi ko bimanga na bimi baye ko laksa ngai na cellule moko na kata cellule wana na ye komona na moni le frère ayemba nzembo moko na belela nzambe nanga na belela nzambe na mawa na ye komona pe na kata lie di tourma ye pa zo souffrir na kata lie di tourma zo lela lobi mokile ko sanga na ndimaka teke na oya na kata mboka o na ndimaka teke na oya na kata mboka na bando sala na ngai na bando sala na nga nzambe bon ko imba mzema nzambe nga na ebité nde tozabo vi na nga oyebite vi na po oyebite c'est le jugement de me déterminer aux nzambe ou aux nzambe te ayebisi nga lobi na bande ko yemba na nga me tala ndenge baninga bakosa ngai bayisanga na kota na kata ba secte pona zo akor mbongo ebele pe na zo ba partenaire ba parena ka musique na nga kokota na nga na kata ba secte nde miminga lelo awa na se retrouver awa na kata le di tourment na yembela na nga na bande ko yemba na ngai bien pona nzambe me balibese nga na sangisa ko sangisa na sangisi nde miminga awa yana isa bande ko balanda nga zela tanzam zela nzambe apambola yo zela nzamba tombola yo passe sali yo ozana grâce mais olingo kocha mo eloko moko boye okocha mo mafuta moko bozwa ubanda osala okocha mo maji moko boye bien aimé na ebisio oko se retrouver na le du tourment nga na mona ki yango nazo tatola azolela nzamba yako bimisanga wana na yeko kende na lie mususu na yeko mona Charles Mombaya na moni na kata le du tourment na mona kata le du tourment azo souffrir makasi maintenant na comme kuna aboya koloba boya ko sala geste po nzamba lingate na yeba iloko nini oyo ya salaki etikala ka bongo et puis na yeko bima place wana ko bima na bimi place wana nzamba zo memanga j'étais avec un ange aye memanga na bimi place wana na ke na cellule mususu na kata cellule mususu nde na yeko komona notre sœur MM na moni yepe na kata le du tourment tana mona kata le di tourment mais na mona ki lungina ezalaki penda calciné azalaki penda calciné donc moto ezalaki makasi ne lungi pe na suki pe eloko mingi bande ko brûler makasi ezalaki suki na ye c'est aymanze monito aymanze mbo seigneur Marie Misam c'est Marie Misam tanga na moni ye nzambe azotalisanga nzambe atalisinga ange azaki nanga bande otalisanga pourquoi suki mponga na bande ko se lamenter par rapport ya suki na ye ndai otalisanga pourquoi suki na ye ezo brûler makasi ayebisinga ke suki na ezo brûler makasi parce que abandaki kocha basuki artificiel ya ona isa bandeko bachaka basuki artificiel bokende enfer soki okufi ke okufaki na suki artificiel na mutu tu ne verras pas le ciel wana kabelo suki batu bachaka na mutu o eza artificiel boko na royaume ya nzambe te boko kende enfer azolela nzambe bisinga bitala bozo na sukine parce que achaka mingi importance na beauté artificielle alingaka mingi ajouter voilà pourquoi na mboka na ngai
a trouvé place té parce que na mboka nanga bateau bazalaka artificiel bakotaka té mais bateau bazalaka baptisé du Saint-Esprit nde bakotaka et puis tant on a kotala ye nazomona ye azo se lamenter azo regretter makasi ye muta saleli nzambe ba sacrifice nyoso ya sali pona nzambe mais pona bilenga mokili pona bolingwa mokili pona kama kamba mokili e komime na kati ya monde oyo et puis azolela parce que style na ye mingi bazo imiter yango na kata mokili ebele abato ba imiter style na mokili ya kocha ba cheveux artificiel ya ko farder longi bango bazo ko imiter yango azo regretter makasi parce que ndenga yebike ndenga za na kata mokili bato bazo imiter style na ye bazo za châtiment azolela azo senga nzamba sala ye grâce afin que abima bisika zalaki il était encastré dans la bisika moko ya moi passe donc azolela azo souffrir nzamba te singa pona ser wana et puis na oyebisa na bandeko même ba chrétien na oyebisa na bino Bible ezali donc refuge na biso Bible ezali référence na biso boke baka donc surtout ba musicien bo mekaka ko imiter bato bomoni ke baza élevé na dignité te omoni musicien moko songolo apamba mazana ma mituka yo ozana grâce mozana eloko to bina imiter ndenga zalaki pona bima na étoile na ye na bima na caché na attention tu iras en enfer on se retrouver na kata lié du tourment on se retrouver na kata enfer pe ko nyoka ma vie na yo mobimeko beba et nzambe aye ko bimisanga place wana tanga bimisinga na place wana nzamba aye ko memangai na ye ko mona bisika moko kotwana na ye ko mona ba homme politique na moni ba homme politique na kati na moni ba homme politique na moni ba homme politique ba oyo ba boma ba oyo basala makamwa osakana te homme politique mboka na biso ba homme politique ya mboka na biso pe ya ba mboka ya libanda parce que na kati na moni président o ate ko kufa ya Afrique du Sud na moni na kati ya lieu du tourment Mandela na moni na kati ya lieu du tourment et puis nzamba yebisingai sokaza na kati ya lieu du tourment wana c'est parce que abane ko se contacter mingi na mayele neki na parole ya nzambe azaki trop appuyé dans sa propre sagesse que dans la parole de Dieu et abane pe sa confiance mingi na kiboye ke acha elike pa nzambe et puis nzambe atali singa bisika azali puis na oyebisa na bandeko oyo ba se contactaka na ba niveau d'études na bango ki nga na tangi mingi na za licencié na za doctorat olingi koyo ke la nzambe to olingi ko to nzamba zolo ba to mi pesa mingi na oyo ozali oyo tangi yebaka ete lelo soki okufi tu te retrouveras dans les lieux du tourment et nzamba atali singa ba politiciens na moni même tous les présidents oyo grenia na kata mboka na biso pour ne pas citer les noms, parce que nous sommes en train d'éviter un peu quelques problèmes. Tous les présidents, ils sont dans les lieux du tourment. Oya mboka na biso. Baza na kata lieu du tourment pe na mona na maboko na bango makila. Nzamba tesinga makila na maboko na bango. Abi bokonzi oyo ezali kozwama à partir ya makila eza bokonzi oyo nganzambe na tikala ko tolérer yango te. Bokonzi ozo zwama partir makila eza bokonzi oyo nganzambe na tikala ko tolérer yango te. Voilà pourquoi baza na kata lieu du tourment, voilà pourquoi bazo souffrir parce que balingaki mingi kozwa pouvoir à partir makila ko sacrifier pe ko boma bato. Voilà pourquoi lelo oyo bazo se retrouver na kati ya lieu du tourment. Nzamba tesenga na ba grand opposant na kata mboka na biso, je les ai vus toujours dans les lieux du tourment. Et kotangu tozo tobimi na kata cellule ya ba politicien nzamba bimi singai na qu'est-ce qu'on na kata cellule ya bana basi oyo basala ka ba avortement bana basi oyo basala ka ba avortement et puis ba oyo ba utiliser ka ba pilule pona ko se préserver contre ba grossesse nzamba ayeko memanga place wana na moni bana basi wana na banzoto na bango na mona ki bato bana mikie bazalo kola mwa ba bikeko parce que molimo ya ba bébé nyonso soki bébé akufi molimo na ye ekendaka ezongaka am na ye ezongaka na royaume ya nzambe eke kopema siko satana ayeba ko venger bango apesa bango sous forme ya ba bébé donc ya bana moko oyo bazalo kola ba stati bana moko bazalo kola mwa ba stati et siko na yeki komona bana wana bakangami bana basi na kata banzoto bamela bana makila nzamba yebisinga biomoni bana basi eza bana basi oyo bana mokili babanda kolongola bazemi banolongola bazemi tant balongola bazemi milimo ya bana wana diable azo créer azo ko imiter milimo ya bana lokola ba démon ba esprit soki milimo na bango ye awa mbala moko bazo melaka bango makila bazo melaka bango ba makila et puis ndenge baza wana ba banda
toujours kofuta mabe nyonso basalaki na kata mokili ya ona zo bandeko na ngai bien aimé soko za na posa ya kobota te ya koboma mwana te kolinga pe te komema vino na kata loyenge ya kindumba soko vino na kata loyenge ya kindumba bien aimé ozolongola bazemi ata mutu amoni yo te obimi eza spécialiste na olongola bazemi yebaka ete soko okufi bana nyonso yo boma wana soko osali repentance te nazoloba o nga na mona o nga na viva tu iras dans les lieux du tourment puis bana wana bazozela ba esprit ya bana wana ezozela pe ko torturer yo nde na ye komona koto musu na moni bana bakangi bango na ba ballon eza lokola ne biloko apema ba kotisi bango na ba ballon na tuni nzambe o eza nini ange azalaki na ngai ebisinga biboyi abibana ba ballon ozomona ezali ba semence o mibali batizaka ba préservatif bandeko nyonso baptiba ba préservatif o utiliser préservatif semence na yo tiki wana oke obwaki yango bobo makabana nzamba zo ebisa ngai alobi ke Ezekiel ngana kela mwasi pona cycle ya repos pona cycle ya production pona nini bino bato mokili bolinga ko compter cycle ya repos te na cycle ya production te pourquoi toujours bozaka trop sentimental voilà pourquoi ezana batu na mokili belé oyo ba memami na kati ya ba cotiser ba préservatif pour ba éviter grossesse mais bazoko boma n'est-ce pas ça na boma mutu na kati ya liloba tanga na kati ya Bible na boma mutu po abande ko za semence zo boka libanda azui semence zo boka libanda na boma mutu na kati ya liloba yebisa bana na ngai ba o ba itilizaka préservatif mwana mobali o itilizaka préservatif soko kufi tu iras dans l'enfer nakata le tourment parce que na mona yi ba ballon bana wana bazela kabino tango yo boki préservatif awa kuna na lieu du tourment izaka ballon mumbimba ya munene soki molimo na ekufi soki okufi oke na kati wana ballon wana bana wana bazana kati ya ko bundisa yo ya ko maltraiter yo puis ko torturer yo po kuna diable asala bango lokola ba esprit baza lokola ba esprit mais a imiter esprit mususu lokola mwana yo bumaki mais azonyokola yo po milimo bana kendanga na le di repos nde tango abimisinga na kata selili wana je vous dis brod c'était terrible aye komema ngai na ye komona bandeko oyo bachaka ba verni bandeko bachaka ba verni namoni bana basi mususu bazwi bakanga bango ba maboko et puis namoni marteau moko ya munene ezobeta bango na kata misapi bazoganga so ebeti et fini maboko après quelques minutes loboko zongi et fini ba maboko après quelques minutes loboko zongi ndeskoyo lokola anstoaki na ye abane koyeba déjà mituna ngana mituni na motema mais o eza nini ayebisinga eza punition pona bandeko nyonso ya basi o bachaka ba verni nganzambe na pesi bino manzaka ya bien couleur ou nganzambe na pona yango na tia bino na kata manzaka mais tala ndenge ni bakenda kozwa ba couleur mususu ba tie pona ba corriger nganzambe rouge nini bandeko nyonso o ba aplikaka ba verni awa soki ba kufi bayaka na monde oyo bazalaka torturer que tu sois prophétesse que tu sois la femme d'un homme de Dieu ceux que ont utilisé ba faux couleur ou couleur na kata ya manzaka na yo tu iras dans l'enfer et na komona ka le même classe pour na mona ba batandi bango ba mususu na yo komona bazana ba faux oncle da ba faux manzaka bandeko bachaka ba faux manzaka uchaka faux manzaka kuna dans le lieu du tourment bazupe ba manzaka ya mabindi ba cheyo manzaka wana izana kilo moko ya kosakana te moye o maboko etele mabwezate po kilo manzaka yo che ezobenda na loboko na yo donc moyo tambola ezate et puis tangu nzamba yo ko bimisanga place wana na yeki komona ba cellule na ba cellule mais ba cellule mususu ange abande ko expliquer nga yango te po azaki na posa atalisa ngai message o ezali précis o pona ya komema na kati ya mokili na yeba ko avertir na batu parce que batu se ba yeba ke satana chaba mitambu na ye na makambu nyonso ya mokili achaba mutambu na ye nde tangu ange aye ko bimisa ngai na ye komona cellule ya ba homme de Dieu namoni ba pasteur misu namoni ba minoko milai misu namoni ba minoko normal et puis na yeko mona ba pasteur misu bazana ba makila na maboko nde ange ayeko yebisanga lobi moni ba bato moni o bazaba bato ba bengama ba homme de Dieu na mokili et puis tant namoni ba na kati ya lieu du tourment namoni ba bazo loba langue comme si bazo sambela mais kuna combat Jésus-Christ est en effet même autant sortant combat Jésus-Christ est en effet ils en effet parce que kuna
eza monde moko ya tourment donc nguya nzambe ezate siko naye komona bango na kati wana bazo souffrir ba pasteur wana na tuni nzambe mais pourquoi ba pasteur ona mwe makila na maboko abi eza ba oyo bazo zwa liloba nanga bazo manipuler yango pona ko zwa mbongo bazo écriture ba manipuler kaka po bato bapesa bango ba mbongo bazo créer ba verset bazo expliquer ba verset ndenge mutema na bango zo tinda bango mais non o ngai molimo nzambe zoloba n'est-ce pas ça c'est quel na loba na liloba nanga ke et singélité écriture et à la interprétation particulière na yo moko mais bango ba komisa écriture comme particulière na bango moko lié base la Saint-Esprit ngai na révéler o ekomama na kata makomi tala ndenge ba koma ko utiliser ba liloba na ngai pona ko gagner mbongo ko zwa mbongo ko lia mbongo afin que bakoma ba millionnaire voilà pourquoi ozomona bango na ba makila na maboko makila wana omoni ezami limo bango ba bomi na kata mokili ba memi ba ngenge belé na kata perdition et puis pendant que nazomona na mona ba pasteur mususu tout autour na bango na moni bato bakangi bango na ba makolo bazolela zamba zoloba ke bato wana moni wana ezali bato bango ba bomisa na mokili bato ba bomisa na mokili o bango ba mema bango na kata perdition bateya bango mabe voilà pourquoi to ba kufi ba kenda ko se retrouver ensemble na cellule na bango donc so na moni pasteur na kata pasteur cellule o ya zali na kata lieu du tourment na batu o ya te ya mimisa bango na kata perdition yango nazo pesa ba sala nzambe nyonso conseil yo uza musala nzambe zela nzamba pambola yo boyi nzamba pambola yo uza na poso s'enrichir obandi ko utiliser liloba nzambe lokola eloko moko ko scroquer peuple de Dieu lelo oyo obomi ba chrétien oyebite ko bomi ba chrétien soki yo lelo kufi tu iras dans l'enfer et na kati nango na komona pasteur moko azolela pendant qu'azolela nazo tuna nzambe mais pasteur azolela nini bazobisanga tala ye tant na tali pasteur wana bien na komona batal singa image na ye na moni tant azaki na kata mokili akushaka na moko ya bandimine na kata église akushi na moko bandimine na kata église bana kusha na moko bandimine na kata église mundimi wana azwa décision a otikala ko sambela te aboya nzela nzambe po mundimi na zaki abanede ya ko azwa de position ko kende na nzela ya nzambe ça veut dire azwa de position ya ko sala nzambe mais tant pasteur wana lingi aye kopengwa aye kotika makamba nzambe nde azwa ka décision ya kozonga mokili akoma ko sala prostitution na ko mona komi ko sala prostitution ko telema banzela côté ka sexe sko liwa ye ko ya e komeli pasteur wana tanga kufi nzamba talisi yeke na mokila boma mutu mais pasteur na boma mutu ndenge nini nde ba ye ko talisa ndenga kushaka na mona mwasi wana omondo kushaka na ser no église tala oboma molimo na ndenga zabu autikala suko se repentir te il est dans les lieux du tourment yone mtu sala ke ya pengwa. Et j'ai vu ce pasteur-là, il est dans les lieux du tourment en train de pleurer à cause ya masumu ya salaka. Yana yebisa na basala nzambe, oza estrate, soko ko isami, obima na baser église, osali kindumba, osala makamoko mabe, avant que okufa zoleta la likolo, c'est le moment se repentir. Senga nzambe bolimi, il suffit de la confession publique sala, obima na baser église sala confession, senga nzambe bolimi si. Pour ceux qui okufi, lokola milimo batona oboma bango, tu iras dans les lieux du tourment. Et j'ai vu ça. Je vous dis, brol, c'est terrible. Les liens du tourment, et ça, musique, bisika, oh, bien aimé, batebele, bandimagate, qui existera, mais existera. Mais non, c'est un bandeko. Pondima, que les liens du tourment existera. Joaka mbeli michuba. Et ça, n'a pas même 4 minutes, au commun a déjà tué dans les liens du tourment. Et, nakati na yango, tant on a moni, na yeko mona tobimi, nakata liwana. Ndeskoyo, ba yeko memanga, na moni, et loko moko na mbite so botala ba filme na moni nyamamo bazaka maboko milai maboko ebele bazaka mingi na kati ya mai na ye komona ezaki mishu mibale mais maboko ebele elongi na ye ezaki lokola sini wana logo wana babenga ngo so tali même obeti logo ya Android ba téléphone sur Android omona logo ezaka logo moko ya zombie na ye komona ye tana moni azotala azoseka abi mokili nyonso na maboko na ngam na jeraka mokili ngam na jeraka même etisho ya bato ngam na jeraka nyonso na kata mokili anja ebisinga labi tala eloko c'est un grand secret au sengeli okendo bimisa na kata mokili po o épargner bato totala to banisiko kotala o ya azosala esprit wana bapesinga kombo na ye Halloween aza démon oyo ajiraka communication nyonso esalamaka na mokili à partir ya téléphone oyo ezaka na 666 na 4 666 na 4 dièse oyo batiela biso dièse po ezalaka soki avobeta limero babana nano na dièse obani na étoile ocomposé code osukisa na dièse
vient du mot déesse. Eza kombo ya Mami Wata. Sikoyo na kata téléphone code ndeti 555 eza code satanique. 565 code satanique. 666 code satanique. Hein? 666 code satanique. Dièse en général, dièse, c'est déesse, déesse Amai. Slogan ya allo, allo, allo. Allo vient du mot Halloween. Halloween est ça esprit oyo nzamba la kisingai na monde infernal. Aibi singa lobi esprit oyo yende mutu ajiraka nyonso. Yemta ajiraka nyonso abi batu bazwaka caché 106 na deux temps physiquement et puis spirituellement. Tango ozu téléphone na yo au composé numéro tu vas d'abord na 0 au composé numéro papa au composé ayebi singa lobi boy na kati ya téléphone izalaka na chiffre première rangée zalaka 1 2 3 4 zela nako bimisa yango première rangée izalaka 3 1 2 3 deuxième rangée zalaka 4 5 6 troisième rangée zalaka 7 8 9 sixième rangée et quatrième rangée zalaka étoile 0 na dièse abi batebele bazwaka 666 awa yango zomona batebele abandi kolanda nzela na ngai après apengwi accompagne te loko pengwi siye abi a partir à cacher oyo bazwaka sans le savoir alobi Ezekiel nazotalisa yo nzamba bandi siko kopesa nga mathématique na ye abandi kotalisa ngai alobi boy joie 1 première rangée ça na 1 2 3 1 plus 2 3 3 plus 3 6 abi oche 6 aucun na deuxième rangée et ça na 4 5 6 4 plus 5 9 9 plus 6 et puis c'est 12 hein et puis c'est 15 et puis c'est 15 aussi c'est quoi 1,1 et puis c'est 1 na 5 1 plus 5 et puis c'est combien 6 deuxième rangée et puis c'est 6 première rangée et puis 6 deuxième rangée et puis 6 ailleurs c'est quoi na troisième et ça na 7 8 9 aujourd'hui 7 plus 8 et puis c'est combien et puis c'est 15 15 plus 9 et puis c'est 24 et ça dit 2 plus 4 donc 2 plus 4 et puis c'est combien 6 si on calcule c'est combien depuis na 1 2 3 666 aibi singa lobi Ezekiel ezali 666 mutu azoko célèbre tout comme on a Halloween aza démon parce que tant que yo composer le numéro tu composes déjà 666 au lobby allo dès que lobby allo Halloween a scellé yo yango yebisa bana na ngai ba o baza faible ba o baza na molimo na ngate soki bazo solana mutu balobaka alote mais ba o baza na protection na ngai nzambe so bazo solana mutu bakoloba allo po eza na effet mokote eza slogan oyo basalaki à partir ya esprit oyo po basele batu na caché ya 666 nde aye kobimisanga na kata monde de téléphone tant on a bimi na kata monde de téléphone na ye kozonga na kati ya mokili babimisinga na kata globe terrestre na monaki na ye kosutuka boye c'était un songe oto bengaka voyage en esprit na bandi kolenga parce que na limbaki makasi et na ye komona Saint-Esprit ayebisinga lobi sikoyo na kozwa yo tant na kozwa yo na koende soko talisa yo mboka na ngai nini sala makana kata mboka ngai voilà to kozongo na 5e partie na biso wana to kota sko na monde ya paradis. Voilà, merci beaucoup na batunyo so bazuli baku ya Olanda biso bomoni déjà un lieu de tourment au papa Zalaki ba komonyo so batangi makamunyo so ndenge elekeli biso. Merci beaucoup papa parce que témoignage eza ko édifier peuple de Dieu mobimba o bazolanda biso. Alors mutunyo so bazuli baku Olanda o alingi a kumba mana ba prière
numéro de téléphone ezali oyo aoluka benga parce que ba misusu ba bengaka misusu azipeli bako landa lelo oko rappeler ba tu numéro na numéro de téléphone ezali 00243 81 61 96 772 00243 81 61 96 772 eza numéro ya WhatsApp soki bo bengi ngai bokozwa ngai donc so bengi ngai 24/24 même si oza na ba problème okozwa ngai donc eza numéro oyo ekangamaka te. Voilà. Merci beaucoup prophète Ezekiel eza esengo mingi ozana na plateau na biso ya chez Biso TV. Merci na abonné na biso nyoso. Merci beaucoup na maman Amina Tabile ozola na biso depuis mboka ya Londres ya Angleterre. Donc merci beaucoup papa. Tokutani tom susa mikolo ezali ko ya pona 5e partie. Alors message ezali o lancé pour na peuple de Dieu bazuli bakola. Message ezaka ke na kosenga na bana nzambe ke nazo tinda nazana mbongo na bongisaki nazo tinda yango na ba orphelin ya Goma. Na osenga na peuple de Dieu ba o ba ko soutenir bana nzambe pour na fin de l'année oyo donc batinda o nyoso ko za nango akoki ko sunga to sunga ba orphelin pour naza na orphelinat moko nazo ko kambeza sous contrôle na ngeza na Goma eza na est eza awate ba contacter ka numéro na PC 00243 81 61 96 772 eza prière nzamba ibisenga ba sunga ba orphelin pour na fin de l'année to sambela pour na penser fin d'année o kende na Goma. Oui na ko kende na Goma mais ceux qui voient ko kende boisa te to tindela bango mbongo à partir agence to za mbongo même nombre ko pesa to tindela bango donc ezali o ngana ko sala na bana nzambe nga kutu na bande ko belé oyo basunga kangai so na pozo songa ko na ko sunga kutu ngati tinda nde pona ba orphelin wana na posa ba orphelin wana o bazana sous contrôle na bango lo nazo landa baza ba orphelin ba papa ba kufa na ba guerre est ndenga nazo kamba bango baza plus de 30 bana bazana ngo ba image pe zali ata na chaîne o ba romona yango. Voilà. Merci beaucoup ka na chaîne pe bomona ba orphelinat wana na ndenge to sala ba don wana ndenge papa lobi donc appel na bino moi gauche droite o za na ngate lamba ata quelque chose ata nini oyo to komisango na mboka ya est place ba guerre tungisa kabiso na mboka na biso Goma. Merci beaucoup na prophète Ezekiel tokutana mso mikolo ezali ko ya pona 5e partie ya témoignage au Kendesko na mboka ya Paradiso ya ngwana nde o to continue. Merci beaucoup tokutana na mikolo ezali ko ya pona émission oyo mususu bozala toujours branché na chaîne na biso chez Biso TV. On se retrouve prochainement. Bye bye. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.